Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut na ba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV mbote vraiment mingi na boss na biso papa Sibu Mutombo mobali ya pembe leader ya pembe ba mbote ne vraiment ebele na Allemagne est-ce que vous allez pema na ngwende na ona kimia mokonzi etala yo vraiment yango yo ya ba général posa général na bango to ba sala ba chaîne internet tara Congo Check Check na biso bota mi lobby ame aso battre record na ndenge ya mukete kwa so boya ngo en tout cas mélange javel pour kufa na yo po Congo Check Check eza na ngonde yango nde makambo merci beaucoup na Titi Matibo mona ba image ya kitoko bozo mona ba image ya kitoko boeza po Metiti Mamisapi na ezo sala musala kitoko na réalisation kaka nde na yebisa rabino ke toyeba kotambola toyeba kozala bien toyekola kozala malamu totika kosala mabe ebele ekofuta biso eloko moko te ka nde na lobake ba rando oyo eomema biso place moko te ya malonga ezopesa et surtout que ezomemela biso kaka ezobebisa kaka réputation na biso ezobebisa kaka ekomi buzo bango ekomi okota ti na ba vie privée na biso ekomi kitoko te atamuke donc lelo na vous avez droit de savoir na elibino likambo moko oyo bino nyonso bokozala jamais étonné parce que boyebi makambo boyebi bakolo makambo bien po bavanda kande na mikili ya poto kuna boyebi bien ser na biso mamingeni wakwetu boyebi bien aza na Rotterdam na Hollande boyebi pende konanga Laetitia Kitoko oyo avandi na France boyebi bitumbala bango mibale boyebi barando na bango mibale en tout cas eloko sali lelo ke ngai Clarisse Plasma nazwa micro ya Congo Check Check na vanda lelo na kiti pona olobela makambo ya mamingeni na Laetitia Kitoko po en tout cas ya lelo epesi pasi pe epesi mawa même ngai loko naza moboti na yo ki pasi makasi mbana na yo oyo mesana kozala na bango oyo mesana kozala na bango vivre na bango likolo ya barando na biso likolo ya barando na so ba delure na biso to mesana ko sala auto kotsa tina ba vie privée na biso to kotsa bana na biso to bota na ba mama na biso ba papa na biso ba kufa to finga ka bango oyo kuna fingi papa oyo kuna yeba kunda ina cimetière boy lelo tala eloko memi lelo ser na biso mamingeni o na sana respect na ebele na Rotterdam a perdre bana na nyonso 5 tant na so ba a perdre bango ba kufite mais likolo ya rando ya yena ndeko nanga Laetitia Kitoko lelo Laetitia fundi mamingeni j'espère que vous tenir en rigueur te eza bongo pour botala ka ba vidéo na bango bolanda ka ba direct na bango boyebi eloko o place maso bana ministre parce que na inventé yango te pour ceux qui bokoti na page ya Laetitia Kitoko bokokuta vidéo wana soki bokoti na page ya ser na biso mamingeni bokomona asali direct na mutuka place a outi na tribunal ba pesi ba papier tant on lobi ke à perdre bana na ye ba kufite mais ba botoli 5 bana social a botoli bana donc binemo boyebi mundele azana droiture makasi tant on lobi ke ba botoli bana bongo et c'est fini pona ya mamingeni akotika la susu kozala place moko na bana te akotika la jamais ko mona bango pona ba propos oyo ndeko nanga Laetitia Kitoko apesa ki rapport na social qui est mamingeni azana problème ya mutu mamingeni abetaka bana mamingeni a maltraitaka bana akoka kosomela bana milikite akoka kosomela bana bilamba malonga te akoka kosala makambo ya bana ko remplir devoir te binemo boyebi mundele tangu a sali eloko aluki asala likambo ya modèle ona c'est que 8 ans ya kozwa sala ba enquête c'est que ndeko na biso Laetitia Kitoko ayaki na ba preuve ngai na lobite ke mamingeni ya solo a maltraiter bana na ye yebi kaka Laetitia Kitoko ba preuve oyo yake na ko pesa na social po mundele akoma na kondima ye babotola mamingeni bana et pesi vraiment pasi yango nazanga moko te na plateau nazana moko ya mopanzi sango lokola ngai Jericho Betox o tokoluka to sane analyse ya bandeko na biso mibale oyo na ba oyo baso continuer na ba rando na ba délire ya buzoba nde ekomi ko nuire ba vie na biso avant Metiti moko fungola no ba mona bango Jericho Betox parce que non na sisi kolobate ouais binemo bomoni tozana bombe de la presse awa nazo benga bombe Hiroshima tozana anayebite lelo soka ko s'apprendre na nani mais Metiti ma avant na pesa Jericho Betox parole chez la biso no mo transition muke ya
video ya nani ya direct oyo ndeko na biso Laetitia Kitoko azo fêter victoire na ye ndenge alongi ndeko na biso mamingi ni babotoli ye bana. Zamboyo 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 Abimsanga molongi kaka ya Jili bakati ngai Delphine ba bloqué direct makasi mingi ya Dani Bokombe bakati nga direct et bloqué ba mona nga disute ba no bloqué mama yesoyo asala kana ngonga na ina tana ye mami na koseli eloko te malakangisi yo na komisio na suka okomisinga na suka omoni rando oyo esengela ke suka boye rando oyo efale esuka ndenge ke iboye batata bafingami bana bafingami mutu moko talinga batushe bana na mami nazalaka de prête na rando oyo yo moni obwakelinga maladi na kobwakela yo na kozonga bozo benga ngai po boyebisa ngai yala obisalu bat bozo benga ngai po boyebisa ngai ke mami azolela na kombo nanga mami fo lela babi mami azana kati ya direct olela na kombo nanga mami fo lela mami yo finga mwana nga bebe naloba makambo yo finga pona mwana nga bebe tata na nga no finga vina nga mobali yo zwanga mobali mami obotola nga pire petit na yo obotola nga mobali olali na mobali wana okabeli lisu camarade no bambi liba mami azana eloko te o akolela ko zwanga omoni rando oyo ifale koma kaka boye suite fin mami azangi na zangi si obana mami ata lele zwanga te no banga te non banga kolela mami to leli na kombo Laetitia mami osa direct ka olela Leti mami ato leli kende pe ko funda nga babotola nga bana kende pona yebi ke na mama responsable nazwaka soin ya bana na nga yo mona ki ke kozangisa nga kimia kozwa mobali na nga azaki makasi bo comprendre ke nazai makasi mami azui mobali azui nga mobali yena mobali wana basangani na mwasi susu ya sika mobali azui bazo finga Manuela omoni kimia obonga bozangisa nga yango pe kolela na nga ezangisi yo kimia mami azolela na direct ya la jolie ya maya kitoko mami na lelite bat ba benga nga babisanga Leti mami azolela na kombo na yo ekozwanga te mami azalaki mutu makasi na internet mami aze dingwe mami afundaka pe batu mami afundanga ti mami ofundanga menga ba accusation na ngeli leki makasi ba preuve na ngeli leki makasi ba preuve na ngeli leki makasi lulu ya lor bisalu ya banda ofinga Laetitia ebete ke Leti mutu esalaka yo nde to finga na wana bo comprendre te to finga na donc eloko etikala ko ba misusu babwakela baninga maladi eloko etikala ka yango wana na zangisi yo bana yo muno yo finga ka mutu banda 3 mois yo bana ko finga nga na vanda pe kaka boye na kanga maboko te na lobaka ke mami ngeni mutu asuki so na internet ezanga mami ngeni mutu acho mutu na se ezanga mami ngeni aza mutu na se makolo likolo rando esili na olembisa pona bana te na moni ya yo zo tuna nga pona bana botika ko ba kolembisa pona bana mami tanga finga ka jeune fina nga akotisi mwana na nga na ba la bouche akotisa mwana na nga na ba page afinga ya nga Manuela afinga ya nga Rosaline basaleli ba Facebook mami obotola nga mobali ti obotola nga mobali obimaka soki mutu makasi na zuye na pesiye bambi yo kasi motema na ngeti kala kana esengwa mami osopi pétrole okofuta pétrole botinda mami ke no funda nga babotola nga bana pona yebi ke na lenda ofundela nga na nini na kipa bana bien bakenda klasi kitoko soin bazanga bloko kolia te bakenda na bakiloti na ite na hiver bakenda ba pantalon na ba tricot afundela nga na nini alela mami nazo fete pena ndongo zolela na langwe mami nga nazo langwa kana na kombo na yo un coup KO de royaume
Merci beaucoup Metitima, merci beaucoup vraiment nzamba pambolo po samsano kitoko. Yango na rolinga susu Metitima vraiment na déranger le mingi, il faut ba transition ezala. Balancer les biso susu moi direct susu ya ndeko langa mamingeni direct ni asali na azana kata mutuka wana wa place a uti tribunal wana simbi champagne na maboko azolela na ndenga perdre bana na ye. Bo bande ko la biso batala bongo to kozonga sima poto sala analyse na biso ya lelo. Mais dans tout ça na lobinde Laetitia balonga nzambe te. Nzambe balonga kete. Satana akanisa ka longa ki. Mais longa ka tenzo kande nzambe azalaka ko bunda Marlene Chimbalanga. Yesu alonga kane kuluzu. Lelo na uchi tribunal ba papier yango wana na sima na bomoni comment je suis maquillée. Bo betela Zambe maboko a permettre ango ba boto libana nanga. Laetitia Nzamba mona yo moni champagne na fungolela kotango botaka. Champagne wana na binaka nzembo mokili. Mais lelo na fungolelo champagne ya maya misu. Mena lobi to kumisa Nzambe. Nazo fungolelo champagne ya maya misu. Na fungolela kayo champagne ya liboso na vina yo obotaka. Lelo champagne ya maya misu olongi. Omwendenga lobaki na viola Ryan. Na violisaka mwana nanga ba violaka Sofia. Na maltraitaka bana nanga. Naza mama mabe. Nzambe akomona yo akopambola yo. Laetitia ngana sukolela yo Manuela. Ngai mami na sukolela yo Erisia. Ngai mami na sukolela yo Stéphane. Ngai mami na sukolela yo Fiston o Junior. Ngai mami na sukolela o bébé na yo ozane na maboko. Laetitia omoni ma misu kumisa Nzambe. Mamu Jocelyn kolela te. Na sukolela omoni bana na 5 ans na bango na maboko. Nga mami na sukolela e bango. Laetitia na fungolela ko champagne na liboso po botaki. Champagne mi bale yango olongi na kacha kibosata. Moni bana bakei c'est pas grave. Mais yo sukola mwana ngate. Mwana ngana tikala otikelo mwana na tamu kolo moko te na kacha ndaku na ba garçon kut balinga oya panote. Mwana nga moko te na tikala alala pana yo. Menga banda otikala na bana na yo balala kapana nga yo ke sibisa oke kindumba. Na zwi Nzambe en témoin kande ba mona ba vidéo to salaka. Na sala ka vidéo balaki. Lelo na salele osu vidéo. Nzambe azomona. Menga na ofunda kote pona ebinda kuno bien. Na yebi yo bien. Merci. Bomoni mulangi nyoto champagne yango na sopi yango esili. Na meli yango te bomonde na sopi yango. Bobetela ye maboko. Champagne esili mulangi yango vide. Merci. C'est pela siko. Ole yo muto annoncer yango ngam na annoncer bonne nouvelle. Tala. Champagne esili, hein? C'est bon, hein? Olongi. Bandeko na biso bino moko bomoni video wana ti bomoni nga bwe nazoka pasi etant que moboti na musala oyo e comme pesa ngana somo nga mwana nga Victoria koloba nga teke mama na ningi nazala chroniqueuse mukolo wana loba nazala ya kokufa na sama belende Victoria sali musala wana. Tant que je suis vivante na olingango te pour façon comme kende ba Chantal Kanimbu basala ki journaliste na mboko to mona biloko te balolo mi lolo ti babala baba na bango ba mami atati lelo to sala ya na biso vraiment ya mami wa sala karibu variété to mona ka na kata ba délire à buzoba te mais pourquoi biso to koza kala kata buzoba lelo tale loko o ememi e pesi ezo pesa pasi hein Jerry Kobetok c'est tant que mopandi sango vraiment
mais kana ko sala analyse muke na eloko ekomeli bandeko na biso mbote na bandeko nyonso bozolanda biso na Congo check na pesi bino mbote vraiment boss Sibu Mutombo mbote na yo esiko zali et puis cœur sensible brassard toujours système mbongo nzongolo mpanza kana nta donc système wana ndeto ke nango mais ngai pena en tout cas makambo ekomo kende mabe Clarisse Plasma et puis eloko monga na koloba na guerre balela raté na guerre pena balela raté o moni siko makambo place to kende chronique na katono ndama guerre balela raté mais quand même c'est choquant eza pasi buzo bana biso to ba delure na to ba rando na biso ça to woto weli mibali to weli soki nini to weli nini to me marango te to kotsa tina kati ya bana obiso to boti to kotsa ngona mibali to zo bala to kotsa yango na ba famille na biso mona ke mutu ti akomi na akufa ne kala bakunda kala me na mafinga ba lamusi mutu wana excusez ba lamusi mutu wana ba tie na kati ya mafinga na guerre balela te mamingeni azana droit ya kolela parce que a perdre bana ne 5 oui. Yo mo yebi mundele soka botoli mutu bana esili oui azana droit ya kolela eza pasi ba botoli bana ne 5 eza pasi mundela botolo bana d'abord nga nakoki ko sepela likamwa te mais nga so na lobi na guerre balela raté parce que biso monto lingi vi yango eza ne mona awat awa ndeko na biso grosse moulire akufeli obike batebele ba mele champagne batebele ba sala ba direct ya ba délire ikasi yango na éducation internet et puis na gta on zo ba na guerre balela raté nani abandaki pe nani asukisi Clarisse Plasma bino bolo baka bongo mukolo bako fingela yo mama na yo okipete ona kola na bonne éducation okipete na botama na famille moto sana la na tikala kolela nzala te e ko matiso mafuta yo poloba nga dernièrement na uta komona ba vidéo zo le kana Laetitia Kitoko ayebi neto solaka na ye ozo comprendre na mona leti bango mi balana ba simba ki poto mikolo makasi ba simba ki pena poto alir bando kene poto mikolo makasi mais na vidéo ya Laetitia ngana oto landi abini ni rando suite fin rando na ina mamingeni esili akwa isi baoba donc ona ye ko perdre mamingeni ko perdre bana na ye nde yango donc ye a gagné or asalelo komoko eza vraiment kitoko te pour la bino ba journaliste bozo mi mema na Clarisse Plasma koloba te ke asalelo komoko kitoko te ye alobi moni oki maloba alobi guerre esili a gagné na guerre ezalaka bon Clarisse to c'est masqué alobi ke guerre esili abeti munduku ne abeti bomba Hiroshima na ye mamingeni pe na kwa na ye aozela pa ko bomba pe guerre Hiroshima vite ok na ngona internet yangwana mais obiso to déplorer ba botoli mutu bana na ye eza en tout cas attitude mo ya bien te et puis il faut koyeba wana eza mboka mundele ti azui bana wana atali ba makamunyo sopena quelque part on dit à indice mo ya bien te envoûtement pesa la raté te envoûtement na poto te papa maman envoûtement na poto te il faut na moni que poto za paradis te poto za paradis poso za paradis te za penda kanganga te ko envoûter mindele te baza bande ko tata na ete ya maman na ete peut-être bazu ba comprendre bien chéri compétence ce que yo kota Laetitia Kitoko oh Laetitia Kitoko oui na comprendre na zo kotela Laetitia Kitoko te mais na zo lobaka ke na zo talisa sko na face du monde barando otoluka na internet yozo mona nani mamingeni azo lela ngana kama azo lela ifale na mone na bible na maboko mais na mone na champagne mais apesi pe passage biblique wana apesi ba TIP alobi pe mabonzambe makasi base wana champagne na tiango wana eza na konta base soka bande ko lela pe na mone azo lela na kata mutema simba bible aloba kaka bible to sambela simba bible ndeni ya uti na tribunal asali direct wana na kata mutuka parce que Laetitia asa misalela ki déjà vidéo ti na tribunal tangu ye ba botoli ba na Laetitia asali direct abwaki parce que nga na koti na ba page na bango nyonso mibale po bango nyonso mibale basa ba mi na ngai na koti na ba mir na bango nyonso mibale nini direct ya Laetitia nde salami liboso ya mamingeni kolanda na sima voilà yango siko moni Laetitia sali direct oui asa direct vite a gagné Dering a gagné nous connaissons ça mutabasa basa gagné asali direct na ye siko soki mamingeni azaki pena choqué makasi il fallait pas ça la direct fallait faire na nzambo awazo sambela sala la direct wana abundela ye Clarisse Plasma il fallait pas simba champagne nga pena na déplorer signe ya champagne azolela bana na ye eza bien tenga na tali vidéo na ça m'a choqué ngai mais il fallait pas simba champagne wana eloko ngana ngina lo bani Clarisse Plasma omoni barando to milukelaka yango moni lele komi muta kufi
intele ya na matanga te na biloko yo te après bato mosusu bavali na poto balobo bino matanga ngo bakomopekisa bato bayana ndenge eza maplace akolela non eza barando toya kokuta na internet sikoyo makambo esalameli mamingeni na Laetitia Kitoko ete ya mpe baoyo ya biso akini oyo baza bamakudi ya ngana bamakujos baya mampala balingi bikota-kota kokota makambo eyebani te na TV boye azoloba na yo bien na page Facebook azofinga yo leti mutu kwa grosse moulir bake batindi mwana bango pedeke notala aketa na matanga mais na page bazofinga ozomona yango na pesa meli mamingeni na Laetitia Kitoko pona ye asepeli a gagner guerre yango wana mamingeni asali video na champagne azo préparer pe bombe na ye komiti na niveau ndeti ndeko nanga Mi José zana moi mukie makasi Mi José la reine de France na ko makasi ma chérie ozana moi mukie donc ba rando na lokola ba finga ki mwana na ye Mi José lelo a publié ba photo ya bébé na ye wana na bosoni kutu komba mwana biso ngo soki jefte soki nani a publié ba photo mwana ke ba finga ki mwana za kizengi donc lelo po ya lakisa ke to komi ko exposer na bana biso j'ai comme te bozo mimema wapi eza via ba star oyo lelo en ligne via ba star oyo lelo monde ezo évoluer eza vie wana omoni mutu akokokanga likambo ezaka Monsieur Google so akangi neka Google ne makambo ekosila nango et puis elo biso tozo condamner eza nini ezali soki yo mutu a touché yo omoni ke etouché makasi mona en face totika na sala ba vidéo ngai na finga ka mutu afinga nga na TV na yo fingo na TV soki afunda nga na la police toke na la police sans caméra omoni makambo ndenge ezalaka Laetitia Kitoko aza zobate aza démonté aboto la kaka mamingeni likamumo bote il faut na kende baboto la ebana boye na boye non c'est qu'il y a quelque chose ebana déjà banda kala total ba vidéo et puis bakabola la bakan ngana bi Laetitia Kitoko aza pire petit ya Dani Bokombe tsunami vous comprenez aza suna batune mo boye pembeni otangi Mi José pe on dira ça na ngamune manani mamingeni pe azaza na batuna ye donc bakabona bongo chaque jour biso totanga na tala ba vidéo na bango dernièrement ko na auto biso classe plasma boye tozo kende wapi vraiment tozo kende wapi mais guerre ngo siko yango lelo et puis ça passe JDT mamulu banga na ebike yo zawana ozana pona ko chape JDT boluka na moyen boluka bosi ça vraiment likam opo et comme ko pesa passe to yebite lelo pokwa lelo Chantal Bola akokweisa bombi nini to yebite Mi José kote Josiane kota zakuna to yebite soki ekosuka ndenge nini lelo donc te wike poto eza vraiment donc ya trouble lelo na ndenge ya mukete mutu na mutu akofinga na ndenge na ezo pesa biso soni ezo pesa biso biente na ba belle famille oyo bazo bala biso ezo kitsa biso crédibilité géri comme tox yango molo ngai na zo bete la sete bandeko na ngai ya somaki nini ya cher sac à cher kuna be ngana za na sac à lancer pour que mikolo pose à moi sa poto ya solo neti ba jolo emba foza na sac à lancer so za sac à lancer te pour lancer on a ateka licence te azaka original tilelo c'est vrai pour là ta lokola jolo emba donc il faut za na na mbongo so là ta lokola jolo emba te c'est que ça moi sa poto te faut za na lancer ta ti niveau to komi soki makambo ezo kende boya ngana uti oloba totika ngo eza déjà mupepe koleka nango bana luna bayaka mupepe na bango esila bana poto pe bayaka mupepe na bango esila yo moni batu balanda su batu ndenge ezaki o mona poto moko ye ata mwana 5-6 personnes ba memele mai ba misu ba memele mouchoir eza sute tout le monde a comme mwana poto tinga avant na kina komi fabriquer pe na komi mwana poto donc makambo eza tete na mupepe koleka nango banga na bino te ba beze oyo koleka nango a perdre bana oui mon mupepe koleka nango ye pas so préparer bombe la plasma ko buka na te ti asali na champagne wana azo préparer bombe tanga na vidéo Laetitia était ce ko landi alobi ke maminge na ebisa bi yepe akosala tuba ko botola ebana oyoki yepe Laetitia bakisi alobi na koloba na mundele batio na centre batama boma ozana problème a mutu osoyoka sikoyo yango na lobi ole ya kopekisa ngo ekende bongo mais loko nga na koloba omani bombo babeti na poto yango nga pe Jerry Kobetox kala mingi te na obeta na Kinshasa nga na kobeta bombo ya makasi mais na bisuka nango pavillon 10 na makala bombo pena ya makasi na sukisa na ko sukisa pena makambu suite fin ndenge film ya je silaka film Simon Kimango esilaka te mageba bomba makambu susu na ko beta bomba makasi po polémique esila polémique facile nga na ko continuer ko lobaka na guerre balela raté telema bunda to continuer guerre
Mot de la fin, parce que tu comme déjà na suka. Mot de la fin, pour la concert na mamingeni o baboto libana ndeko na yo grand sœur na yo. Voilà, ndeko na mamingeni yo ebi monde internet, monde boponaki supporter. Tu ebi que ça passe ningo zo le sali vidéo zo le na mais eza monde internet. Na bandeli ko lo bakutu na lobengo skopa na yo na guerre balela raté eza championnat Angleterre ba tout si okwei telema popola beta bali. Mais sauf que quelqu'un a condamné on est au sali direct ou na champagne, c'est pas bien. Laetitia Kitoko yo ebi ndenge to solo laka. Donc eza lango guerre internet eza bongo sauf que to boyine makambo muta kufa te to sala naka makambo boto mona ke muta gagner muninga o ya perdre nde o sala mala ponga pe kala mingi te bombe zoya. Alors Jolo Mba na peso ba mbote Azmak la canadienne et puis le mama bidi joueur na biso moko ya ASV Club atika biso kenda ko beta na Raja de Casablanca dimanche to Rozalano awa et puis na bosanité papa na ngasi bu mutombo yo zalaka ka yo et puis boss to PDG azamoko code mondial PDG Gildas Gislain Boulou donc yonde makambu. Merci beaucoup classement. Merci pour na yopendo ndimai ko zananga na plateau. Merci beaucoup, j'espère que vous avez belé à kolanda analyse oyo bande ko ngai na olobaka ke makamoto ma beto ko no moye ko sala nanu et roluka moya ko doser babiloko oyo e ko sala pe bien wana pesi mbote nanga vraiment na papa bana nangai mobali nanga mon chéri mon bébé Dodé m'a vomi ça Jean Pedro mobali bata plasma bambote no place aux Alines Amsterdam Anita Ndoma ya fils Kandolo bambote no vraiment ebele ma belle sœur chérie na pesi sous mbote nanga vraiment mingi na vie nanga Bernard Koy na Nouvelle-Zélande bambote no ebele vie nanga JC Kanu Real de Madrid bambote no vraiment belé na Australie bambote no vraiment ebele papa na promesse Oumela to komi na biso na suka ceux qui bo sepela ki na nini na analyse oyo vraiment bo tia ba commentaire na bino ya kitoko ceux qui peut bo sepela ki te bo finga ne bo mesana bino bat bokoye ba bo si bu mutombo bye Congo check TV Yasibo mutombo